Gendi. Avant ça, les gens n'ont pas joueur. Il y a Sénégalais. Avec en équipe de France. Eh bien, en nani Mamadou Lissoko. C'est quoi, yo? Aïssa Kabilo, Mamadou Lissoko, wana. Moi, Mamadou Lissoko. Oye, billet. Avec l'équipe de France. C'est pas bêtise, non? Non, c'est pas bêtise. Quoi? À quoi se présenter? n'a habité ce qui mouzo mais gauche à combien? Comment on a? Comment on a? Papa Moussa à droite. Nani? Papa Moussa à droite. Vers gauche, ça vient en gaille. Gabi Mouzombo, n'a pas Mouzombo. N'a pas moto, te. Mais tout ça va saucer. Le quoi, il y a pour la dawe à son. Parce que tout le monde va péquer. Bon, c'est que ça n'a pas na clé boa. Gap na go de ko faire service c'est que wana. Na ka te ko lembo la. Qui ton na ka ne pas péquer ni clé boa. Na ko lo kaye. Oui, mais non qui sont bois. Chers amis, bienvenue sur cleboa.com, votre site d'information. Donc, nous sommes quelque part, juste pour vous informer de Tolobaka. Vous informer, c'est notre souci majeur. Émission de Biloto le Belavi, Lelo, Tosu Yambelabino, artiste et comédien Moko, c'est-à-dire Akenda Pesango. Donc, bon, l'émission Oyo Kakana Cleboa, nulle part ailleurs, cleboa.com. Mingi mingi, grâce à Papi Leroy, carte illimitée, formule Souka, JM Image, Télémaraka, JM Image, précision, JM Image, voilà. Nazo Mbelabino, comédien Moko, Benjin Tsumbu, Zalara, Nengo Zalarawana, Nazo Mbelabino, comédien Moko Azokota, je crois. À quoi se présenter? N'a habité ce qui mouzo mais gauche à combien? Bon, yo les kaboya, ngana les kakoto. Voilà, Samonine. Ah, ça côté papa. Comment on a? Comment on a? Papa Moussa à droite. Nani? Papa Moussa à droite. Pour la nino zi muzombo droite parce que et puis na look na yo netika ka muyombe gauche. Ça c'est n'importe quoi. N'a moto te. Vers gauche ça vient en gaille. Gabi Mouzombo, n'a pas Mouzombo. N'a pas moto te. Mais tout ça va saucer. Le quoi il y a pour la dawe à son. Et là on va bien. Voilà, obina ni Mouzombo. Mouzombo droite. Betapsono nous moi lisolo muke obanda théâtre wapi et puis lelo okomi wapi. Mouzombo droite abanda théâtre na Kingasa na Soka. Na veni mwenge ti na ko longwa na ne ko sa tête na ngana bana mike parce que nzaki bona mike mingi na ko ya na gayi ya espoir de ko longwa na espoir te ko sala AGM du fait tant na ko longwa na AGM du fait na mbala mako na longwa na kenende et pas na ne na 2003 na ye pas na ne modèle tutokana na volé pas modèle na tutokana après na ko longwa Neko kene na kipe ya yo. Kipe ya yo papa nzoka to sabiso soto. Neko lungu na kipe ya yo na kena fait devora. Neko lungu na fait devora na yepa mbalo sombo. Neko lungu mbalo sombo be. Ale mbalo mo na ko bi président. Nani ngana ba ko peto koka nake. Yo na malani ko kala. Biso soto wana parce que ça ki mwana musala na bango. Ale mbalo mo ko be bo ngabi na ko net bango. Ngabi na ko bi président. AGM des faits. Ok, donc Balobi de la nation, l'homme invisible, je crois que Ozo c'est là déjà. Matika Songo na Kinshasa, Balobi ndeto solaki Matika Songo, ndolobagi oyo na oyo, voilà. Donc Freddy Akimbe la Katalea, donc bino nabo serré côté kuna parce que biso côté na ba pichu mangaya, tout vanti da ma solo. Sikoyo tango komi président après maman pas mikili. Tango komi président
na 2006 2007 2008 marambo na ye poto ngana ya poto moko boye nani batu baloba ngana ya poto na system wana batika ngana ya poto 111 111 kaka na suka na tete ka ya kene batu bakoloba aya poto mwasa bengisanga mwasi moko te yakata Congo oyo aza na poto abesa te comédien ana poto azate tous les comédiens aya poto na ndenge na ye oyo aza na poto awa. Bon voilà, avant tout les canaux, nous, ça nous le romo, mission improvisation, donc improviser moi le comme boye, parce que batball en biso, batologo la Igor Balox, batologo la na pession bote Geneviève Gen, Maureen vie, bah c'est bien. Ça le comment c'est bien. Papi Gen. Au moins il ne ça boy, yo kota ka cave. J'aime l'image pe à kota ka cave. Ngape na kota ka cave. Mutu soto akaba kota cave. Wana ningelo bani. Na kota cave. Mikolo ko semika. Na kota cave. C'est quoi yo ba bêtise te. Cave za bêtise te. Nanda kuno yo za na cave. Wa tsaka biloko ya biloko ya robombo ya salite. Vas-y batball anda. Liso nga na robeta. Basi ebele na Congo awa na poto bakomoluka babale l'église. Basi bakomoluka babale ebele na kati église. Ezaki na mwana mwasi moko boye, comme na yeda de mwana mwasi moko boye. Comme na yeda de Père de Noir. Père de Noir ayesi muninga na moko boye na de André Akembo. André Akembo, neza lokolo za na posa libala. Kene na église oko de robonde loko luka libala parce que pasteur na beso azako samela pona bato oyo bazali bazana problème libala o bazana na problème robota so ekona oko so libala André ya pena na camarade na yepé de noir ende ti na église wo pasteur atemi liboso abane ko tina nzema abinini boyebela ka nzembu ya rabe tu n'église no tutuka orabi et pas bikanye mo yebi ba mama ni basaka na église so so luka libala parce que lui mutu so tota ka kombo ya neni et lo sana reposa pa ya nzambe na ya asala sera tutoke orabi wala so André Akimbo zo tutuka rabi yolobi nene pona libala nanga rabi yolobi nene pona libala nanga siko ndondo pe akoluka libala na église nous devons mobile. Ce qu'on doit pas dire, Mbappé. Rabbi Yolobi Nende, pour aller balananga. C'est qu'on appelle Rabbi Yolobi Nende, pour aller balananga. Ndunda Yokebi. C'est Rwanda Zoluka les balanga. Ne Zoluka, moi si. Abinete, n'a que le monde a serre Rwanda Chalito. Ndunda Mobali. Ndunda Mobali. Aïna si ma serre Rwanda. Onga yo na ye, nakobala yo serpe. Rabbi Yolobi Nende, pour aller balananga. Ce qu'on doit pas Mobali, pas ina sima. Ngayo yo na ye, nakobala. C'est Rabbi, ça va tenir comme Mobali, gloire à Dieu. Ce qu'on yo. C'est Rabbi qui mis na simata la bamoni ndondo. Rabbi ndondo te. So que mondele ça va. Rabbi c'est quoi yabo ndondo pour l'année. Ndondo pas ça mobali. Voilà donc comprenez, c'est l'artiste voilà. Sikoyo ozochara ba mozo changwa ingela ksanini. Ça ndede. Eza bato ba fina ka bato ba yala nga TV plus na bato mo la makambo yo. Alors siko bete personne lelo yo théâtre na poto ezoke ndengeni est-ce que vraiment boza ko betape est-ce que bozo jouer pendant ndenge bonne ko ça ça théâtre na poto vraiment est développé parce que car la baloba ki poto ça cimetière d'artiste mais lelo na poto to so ko mona ba te ba ça bosser vraiment dire le roi ba fait na Jani Fay ba chamolai ba maître Pai Mangwawo balole c'est na di blesse chakala Loris leke na biso ba mosombo droite oyo to so ko beta vraiment cimetière sous zate parce que pourquoi cimetière ça soutenir les lotes pourquoi parce que na kala ba site salakate mais les to so mo ba klebo e kota de mo ba site belle ba Congo e part ba site belle kota grâce na eza ko funa biso ba artiste parce que vraiment Nzambe vraiment ça va bien vraiment pour ba klebo e ya ba site belle ya sikoyo na Kishasa pe wanda ko se maquiller ka boito maquillage au salon a teza maquillage na bota maboy yo bota maboy na bota maboy ba bigani mo ni na bota ma lokola bébé te nga bota ma kaka boy ndenge nini nga be mobimba expliquer no basi nga na bota ma ba mesh na ga na ba maquillage na ga na bota ma kana mo na kanga boy boka mo ba ni la li boy sikoyo yo pe o bala ngaye
le côté mabe vraiment na balate Boso moi c'est moi bimé avec le ACP na yo. ACP ka la maquillage. moi ça c'est bien ah te ACP na ndega bien ACP na ndega den Ke abala yo. moi ça balanga jamais moi ça balanga ngale mna bala mwasi. Voilà, c'est quoi message nous a nini ska bat balanda biso oyebisi public na yo nini parce que toza ko chite mbangu poto si ça masona biso. De FC public na ngaye babanga te. Basa la pena complexité. Oh, ngaye na linga ka ba théâtre mingi, oyo basala na kisasa na mona salite mde kwa tabino mo. Yoza na poto, yoza na posa mona tufi. Hein? Yoza na posa mona terrasse, yoza na posa mona folo. J'aime l'image. Théâtre oyo ça na poto ça pas théâtre. Théâtre ça histoire. Ils ont dit que oh mona salite mona gambe la ça histoire parce que yoza na posa mona salite. Tout ce biloko wana. Congo biso ba Congo na batu ya propre. Il faut tout mona biloko pe ya propre. Parce que comme kaka oh tete basala ngo wapi na poto ndakusomba te ngana tete ya poto te ngaba tete sala mina kisasa pona ngona poubelle voilà est-ce que liki Congo ebonga oh liki ebonga oyebi si public na oni ngate public nanga musobo droite yeyo aye bato mengi baloba yinga la lale na lale te wana ngela ksani bandelo lo kosalio eza na lale te tu vois. Si quoi public na le micro na comme na système kaka moko na kende boy ya ikele dance mwa suba na mir na songa boy ya ikele dance mwa suba na mi e coach babigen e bibi na mulanga ngoya somo te songo kaka ba boka boy na bigen ngoma ko kaka boy ozomo te no bilolo nyoso sala ka bilolo mo bi kaka na loketo ka za mabete mais fala bina ka wapi. Est-ce qu'il faut dire boy, c'est ça le bêtise. Hein? Ngala sa mo moni biso ndeza boy, ba paka ngaba sa bangala, biso bangala to bina ngala liketo. Oza mungala? Na mungala ko. Bongo muso. Bon, voilà. Sikoyo pour na to silisa, ça c'est le logo mususu parce que c'est pelisa bato bana biso ba Florette Luwawa, ba à quoi ça sert Teddy Mola? À quoi ça sert Teddy Mola? Ba Florette Luwawa Luwawaski, ba bana biso na Paris wana, o c'est pelisa mo logo mo Igor Balox. Au moins le nani na sepsami le moko boy papi gendi avant ça les na mninga no moko ya joueur ya sénégalais avec en équipe de France et bien quand mambo nani Mamadou Lisoko sikoyo aisa ka biloko moko Mamadou Lisoko wana mwana na ye nani Mamadou Lisoko oyebi yet avec l'équipe de France yo ba bêtise no mo na c'est bêtise Mamadou Lisoko wana mwana na ye nani amena ke semi mwana na ye nani Kecha toke na fête Mamadou Lisoko asomi biloko ya kolia tout sikoyo joueur wana boye basombelaki téléphone na compagnie na bango oyo abetaka faute alors non na charger téléphone nanga nazwa simi na longola na tia pembeni Mamadou Lisoko longoli simi atie pembeni sikoyo mwana wana ya mukekecha azaki na desa amoni simi akati simi wana shingom Mamadou Lisoko na simi ameli simi mbala moko parce que pour moi, il y a des gens pour changer le téléphone. Comme tu as mis le Mamadou, tu es moi, Mamadou Soko. Mamadou, parce que les Sénégalais sont en combo. Cousin, Mamadou Soko. On ne sait pas comment les Sénégalais. C'est quoi, tu as ici, Mamadou Boye. Mamadou Soko, tu as dit que si mes hommes ont été. C'est Mamadou Soko. Il faut que tu aies un téléphone, tu as dit que si mes hommes ont été. Tata so semi ene numéro na ngana ndiko beta tana beki numéro Mamadou Lisoko boye tala boye mwana wana ndo sonné le téléphone oh mwana bandiko sonné ya mukia desa ngelelelelelelele biso so bandiko banga mwana ndiko sonné abi no to finali na zolo